Tuka matondo mingi na ban papa na ban mama nyonso bozali wana na pesi bino mbote na kombo ya Mfulusi Kimbangu. Ya solo banda lobi na bundisa mikati na yango mate epesa ngai na bomoto nanga non. Il faut na changer kaka na silisa kaka wana. Oye non, il faut na silisa kaka. Mais na mokano atata wamba pungutulendo akokisi mokano yango. Alors, quoi qu'il en soit, et là qu'on a nous y a liboso na koloba comme conseil, bolimbi simakasi na ndenge na komaka na français parce que komana français zali pona ezalaka mokuse. Donc ezalaka mokuse yango na mbomuni na préféra ko komana français penazo ya na lingala. Mais na linga ko partager na mutu na français te parce que zali langue na bisote. Mais bolimbi si nazo na bunda likambo oyo pona kokomana lingala en tout cas ezoka page mibale tamsuni ni maloba pe lingala pona kokokisa likambo musuna lingala nazo kwa kuvandisa ngo malamu te yango eza kosala ndenge wana. Alors quoi qu'il en soit mbote na sepeli na yoke sengo matondo de nyonso wana sike ezonga lokumu pa ya tata wamba pongotolendo. Alors na kati na conseil pour tous les jours avant na kende na matea nangai oyo ya lelo comme conseil pour tous les jours. Normalement nanga na benga ngo oyo conseil pour tous les jours. Po bandeko ya awa pese bazwa ki yango lo lenge moko nazoka bulana bino ezali lokola conseil pour tous les jours. Donc na conseil pour tous les jours ekoki kozanga thème ezali emporter donc ezali kopesa biso na détail comme enlever avec rapidité. Violence. Exemple, balayer. Donc, balayer quoi? Enlever quoi? Oyo epeki sami na bobiso. Tokei moke. Prête attention à mes conseils. Jamatoyi na batoli oyo ngai nazali kopesa. Parce que ngai wasambulwa nazali chercher te. Ngai wasambulwa Mfulusi Kimbangu amonaki mobola moko ya pasi. Atali ke mobola yango azalaki pona ko hériter bomengo ya mokili te. Mobola yango azali physique na kati ya mokili mais ako hériter ya molimo pona ko sunga bandeko na yeba na Congo pe Afrika. Parce que yende mututa ponaka. So musala oyo soki na ngai moko nde na koki kozala mosali te po ngai moko na ngai na kokomityangu ya te pona sala misalo oyo. Donc lokola ye moko tata wamba apesaki louve epai ya Mfulusi Kimbangu pona koya kotelemisa ngai yango esali boye ba papa na ngana ba mama na koyebisa bino solo banda lobi si lelo na kangi misuta une minute parce que tangu tongo etani eyaki kosala ke ngameka komata na mbetu na lala mais ponge boyi et ponge boyi et loko susu ya pasi kati na ngai mama oya boti ngai azali déjà mobange ya 95 ans. Mama oya boti ngai azala kepa na ngai mokolo wana kuna ntango bake ko servir ye baye ko benga ngai mbangu ya kotala po bakoko na oyo babenga bana mi babenga ke kulutu yakotala kulutu na kiliku na like kotale ala boni na komi wana na bimisi bana nyonso bobima na lobima lobami bale pa ya tata wamba pongotolendo mama na ngai a reprendre vie directement ko kanga na nsoto pona nini ozongisi ngai yo mto kanga nzela na ngai ngase na boti omona suka okoli lelo ozali na bonzambe mais ozokanga nzela na nga pona nini ngai na ajo na mokili na kosala lisusu nini ngai timba fungula nga barrière bakoko liba yamba ngai yozo boya pona nini. Alors na kolakisa yo. Alors mama ya de cela 2 semaines et demie alingi ko chelo kona monoko te maite biloko ya kolia te abuyi alobi yo akole sanga na makasi lokozo konga nzela na ngai. Donc siko eko pese mo ba faiblesse alia na somba boyi na sala boya bina ko chelo kona monoko te. Et loko wana eso pesa nga suma pasi mais lokola ye moko
aboyi na ye eza pasi mingi te po mama bandanga depuis 2009 yazozonga na mokila molimo yazozonga na mokila molimo a combattre nga mingi j'espère na solaki na papa lukombo makambo oyo pe ayebi tango na bosene kutu ko sola pele bitanto sona pa kanza na page na bosene ko yebisa yemeto sola na papa lukombo matondo mingi donc prêtez attention à mes conseils donc il a toujours na sa kopesa bino soki boyambia ko botina misala nazana kisi na kopesa bino te wasambulwa azali na sekele moko teke zwan zete oyo zwa likasa zwa lititi sala boyete bangaka mutu bazaka na sekele kamata oyo kunda kamata oyo pakola mengai sekele na ngezali ko zongi sabino na bobiso na malonga nkongo munzila nkongo yango nde soki totiena misala esengo na biso ekozala. Prête attention à mes conseils. Ne les laisse pas tomber dans l'oubli. Pardon, ne te laisse pas tomber dans l'oubli. Mais garde-le au plus profond de ton cœur. Otikate obungisa yango na makanisi na yo. Batela ngo na kati na mozini na motema na yo. C'est ça. Il apporte la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Et comme nzoto kolongono lobiko pekimia na moto nyonso oyo akoyamba yango. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. C'est plus important que tout. Oyo zokanisa kati na motema na yo moko na oyo ya malamu na oyo za koyoka chango na misala yango zali important car ta vie en dépend. Bomoi na yo ezali kaka na yo ndenge bakoko baloba liwana bomoi ezali kaka na maboko na yo mo. Ne laisse pas ta bouche dire des mensonges ni tes lèvres prononcer des paroles trompeuses. Tango lobi na komi moto na nzambe kolinga te monoko na yo ebimisaka lota kobimisa pe maloba mbebo na yo pe ebimisa maloba oyo ya kobungisa yo te ke okoya na lokuta okoya na maloba ya mabe ya mbeba ya babétise. Que tes yeux fixent les gens bien en face. Regarde droit devant toi avec franchise. Tango zo kende tambola liboso pe na bosembo. Misu na yo kende gauche droite te pona kolula parce que misu ezali motambo oyo eza komema biso na koko esama. Yango zo mona mwasi mobali asire ke na lingi yo. C'est ma femme que je préfère visiter chaque fois. Donc oluli mama ndimi akoti na ndako lokola misu azali mongunya tango zokende na kotala yango etindaka mibali na kolula oyo aleki mwasi na ngai oyo azaboye wana ezali mpona biso te ezali mpona bato oyo bakoki na yango. Réfléchis au chemin que tu vas prendre. Engage pas dans une direction sûre. Donc en tant que moi en ensemble nzela oyo zoko zotambola kanisa liboso est-ce que ekozala pona lokuma nzambe ekozala pona kopesa ngesengo pe bomolai? Ah oui, mais est-ce que nzela oyo soki nga na landia résultat nango positif to négatif? Donc yango ba oyoki ba français baloba l'homme prudent voit le mal de loin. Eza lokola conseil na soleka na zako yano lango penza te. Ne te décale ni à droite ni à gauche. Tiens-toi éloigné du mal. Donc moto na beaucoup c'est na kati yango parce que za molai oyo ya biso ya motu ya to longwa na mape yango ko sala oyokani ya tata wamba pour lendo na biso. Alors na yesi koyo na kotalisa mayo oyo tata wamba pour lendo alingi kati na biso.
mais milenfo pona komaki yango kaka na français. Ngai naza chercheur te. Mateya na biso witaka na ba Bible te. Pona kozwango ezalaka fo kobongama malamu. Tata zopesa biso pe sunga biso. Po mema biso na kobika oyo aza kosenga pa na biso. Mais batata ba mama tango toza koyoka. Na yebike ba misusu bazaka focaliser na ba désir moko songolo. Kasi ba désir wana eza komema biso wapi? Biso lelo bana mvulusi kimbangu tofingisi mvulusi kimbangu. Tofingisi mama kipavita. Tofingisi tata wamba pungutulendo nzambi asambela bakulu zetu mukeleka. Pona lolenge na biso. Biso toza kosambela, mais toza kolanda baposa. Oye kokana bato toza na bango nzambe moko te. L'homme animal, parce que bato basa ko se comporter lokola ba animal. Parce que moto aresonaka pona kosala likambo. Mais moto la majorité azosala kaka oyo ezali na avantage na pona ko sepelisa bo moto na ye. Or que biso tozali esclave ya kosala malamu. To kosala kaka oyo ko sepelisa nzambe. Et c'est ça. Donc lelo oyo motuna totuni na tata wamba pongutulendo biso basali. Pe apesa biso biyani. Motuna salini. Qu'est-ce que ton père peut espérer en toi? Quelle est la contribution? Qu'est-ce que ton peuple peut espérer en toi? Quelle est la contribution? Question de tout natata wamba pour tout le monde. Réponse est commettre la misère à tout moment? Non. Alors, réponse à ça qu'on peut s'en dégager sur ton salanaï. Commettre l'adultère à tout moment? Non. Quelque chose dans moi si nandak. Maman zana mobali nandak. Nsoto na biso ezali lokola foire. Or que ndenge nzamba sala biso na ba sexe différent maman na tata pour la multiplication. To mona kabania ou elelaka na butu baba te komi na tangu nango ya kobota. Nde baza kosanga. Bambua siko boki bituma na quartier boyebi bozalaka na Congo. Ezo la secrétaire na bango ya kobota. Sikoyo biso to koma lokola masano. Oui. Moi si na yo, mobali na yo. Mais bomi pesa mingi na molimo ke na mosuni. Oui. Na nsoto pe oui parce que nzamba pe asangisi moi si na mobali ensemble. Oui. C'est normal. Mais bo pesa ngo lokola 20%, 80% bomi na bonzambe na molimo. Commettre l'adultère à tout moment? Réponse non. Kosale kobota ngonyonso te. Faire la polygamie? Non. Kozwa basi libale to misato. Epekisami na bonzambe. Tope mama ozali na mobali ozotambola na basi ozotambola na mibali mususu epekisami. Biso toza ba polygame te. Tokoki kosangisa basi mibale te na mobali moko. Donc il a biso na bonzambe siku miadi bumundu oye wuta epa ya tata wapa ponto lendo biso tokoki kozala na basi mibale te tope mwasa koki kozala mibali mibale te. Faire l'homosexualité? Réponse non. Mibali na mibali tolingana to basi na basi balingana? Non. Masturbation? Batata mingi aza na mwasi te akomi kose marsibe ekomi lokola ki homosexuel kutu wana mo malamu ekomi yo moko na ba pensée na yo okomi komi sangisa. Invoquer des dieux ou des saints étrangers? Réponse non. Tokoki kosambela ba prophète ya bapaya te banzambe ya bapaya te. Tokosambela bobele tata wamba pungutulendo ine kongo kalunga walungi lamba bie babio tata kwa tulendo ye wana nzambo biso tokosambela. Accepter que les ancêtres fils des sorciers parce que biso awa
tolobi Abraham na Isaac na Jacob inde bazali bakoko solo oya biso baboti biso bakomi bandoki to voisin nzambe na biso to komi kokumisa bapaya to tcholi bakoko na biso to komi kokumisa ya bapaya. Et c'est ça, accepter que les ancêtres sont fils des sorciers? Réponse non. Est-ce que bakoko na biso bazalaka bandoki? Ceux qui bakoko bazalaki bandoki, c'est que biso ne souhaite ça bandoki. C'est que bakoko bamona malamu, c'est que bapesa biso. Alors, tolongola biloko wana toko adorer bakoko na biso toko kumisa bakoko na biso yango boza komona le kwa lelo tozomona susu bomengo ya malamu ko uta pa bakoko na biso tina ndenge zalaka kala ozali ko kele lokola boye ko kabimelo na ndoto ya biso kene na sima na tieli boye lelo zo sala masute lelo eta batu balibi tozo samela nzambi pour motolendo mais kuna bosono ndakaka bisele bana ya mindele mwasa komi ko se monke na mobali. Moi, ça comme le la maîtresse Yandak. Au moment or que l'homme a été créé principalement dans le but de glorifier le Père Tout-Puissant. Mais la femme a été créée principalement dans le but de glorifier l'homme. Mais les lots oyo, ba maman bobo to libiso pouvoir pour na mondele, baza na descendance oyo, ya diable ba bongoli makam. Mais biso to saba na Congo. Totika kutimi na biso te. Tous dans la lolenge oyo tata wamba pour mutulendo atindela kibiso tabako babingi loi de la nature. Totika ko s'opposer et papa linga mwaso na motema na yo mobimba. Zala transparence. Papa za na sero na poche zoko sa maman za na le côté. Na poto bino batata bokoma kaka ceux qui maman komi ko sala ikomi alesi la konda kwa futi la konda. Yo mbongo na yo ko soka ba makango bina kama sanga. Moi ça komi le kole stravale sakayo. Taba koko na biso kutu mwasa kuji kosala te soki azali na mobali ya malamu azozo aswe na ye mais lelo komi mobali mwasa sala kapona lesaka yo wana boza kobebisa yango tozonga na trois chemins. Avoir des relations sexuelles avant le mariage non nanobalité ki fiançailles tope ki copinage boyeba na banzoto te bokoyeba na kaka banzoto soki bobalani. Moi, c'est mon bas. Détourner l'argent de la communauté? Réponse non. Mbongo ya lisanga. Yo kende ko détourner yango. Tata wana lobi. Papa zwa $10 kende ko pesa langa ye papa ya maman kanga. Epona ekota na kesi na biso lingomba. Ali yo zui yango tse na poche na modèle no le. Moto oya zali ko sala ndenge wana oya ko sala ndenge wana akozwe tombo epa ya tata wamba pour mutulendo. Détourner l'argent de la communauté? Non. Voler? Non. Tuer? Non. Donc nako boma, nako yiba, nako détourner mbongo alisanga nyonso ezali lisumu moko pepe kisami. Yo komona kia ba koyeba na bango te mwa $10 na chango na pochi tata kingani mutapesa kuna pesa le kuna me ngapi na ba difficulté. Alors ce qu'on ça ba difficulté comme ozali mwana tata wamba pour tulendo lele pa inayi. Yo koki kolia o ba pesa na komba tata wamba pour tulendo te. Pona tati na lisanga oye pesa meza pona tata wamba pona misala na ye pona makambu na ye. Me yo liango pona posa yeba ke fimbo tata wamba pour tulendo ekotelema likolo na moto oyo akozala na bizalela lolenge wana. Faire la violence à ton semblable? Non. Donc moto oyo azali lokola yo okoki konyokola yete okoki koluke na bitumba te okoki kokene na kotonga yete okoki kokene na kowela na yete to koyina yete. Parce que Nzamba lobi to lingana ndenge to miningaka amour, disposition à vouloir les biens d'un autre. Tango sana poso sana bomo ilinga pe bomo ya moninga. Tango sana posa yo sala so kambongo, kotele mila pe musala ya moninga te. Tango yo sana poso sana na nzoto kolongono koloka pe mutute. Biso to zali ko sambela oui. Tango bozali wana ndoki yaka na yo, moyibi yaka, sulari yaka, metango ye. Biso tokola kisa unenge tata wamba lingi. Osonga na lolenge ya lingaka. Nde na tango wana kindoki na yo experience wana foka bwana.
Kimuyibi na yo kimilangwa na yo solar foko kabwana na yango. Okotambula po balobi soko zali na mboka wana bazako lakisa pa chef du village babina kalokolo boye yo pe mopaya okobina kaka lokolo wana. Alors mopaya zali nani? Bino nyonso bozali wana ponga ibatindinga epai na bino. Na kotiki la bino biloko. Donc soki boyambi yango na lolenge nga naza kopesa la bino te, boboyi kobina daso nga naza kolakisa bino. Alors soki boyambi yango pe kosalela yango, bobini daso na lakisi bino, daso wana yango mokonza kobetela bino maboko. Balongo bakokembela, bambasi bakokembela, tata wamba pungutulenda kokembela, po bobini lokolo oyo mosali na ye alakisi epai na bino, pote yende moko apesa ki epai na mosala memela bino. Nde tata wamba pungutulendo akokota makambo na bino. Akopesa bino esengo, akobikisa bino, akosalela bino oyo ya mutuya, même bino moko bosanga ki koyeba yango. Et c'est ça. Donc, on est obligé ya ko se conformer na lolenge wana. Donc, ezali kutute ke mutu alobake ongai oboye non. Elwana ezali eloko sengeli to simba yango na motema na biso mobimba. Mpe kosalela yango na lolenge tata wamba pungutulendo atindelaki yango. Yango alobaki bana batata Kongo nimi ofokanda dia media Kongo. Bana tanga kumbu ame ikangu zame wa tsilulu. Mono nzambi ampungu ine Kongo kalunga walungila baboye babyo. Sumukinu za uziti trisanga lusa kumunulu ame. Mubau yekuba natinanga pasi yekinkole munti. 15 fo bana Kongo bana tanga kumbu ame. Bena nyongoloka kuki yina sambila tomba lusadila luzolo luame yeteka nzila za nzambi nima una mono ne Kongo kalunga walungila mbabye babo ngina kuba wila levukila masumu mau kuba katula mukikole yenya kisabi mbevo bya byo bya tia Kongo tata wamba pungutulendo asiri koloba oye koki banda Kongo toza kozanga mapambo ne poto boyi ko panza sango na ye kasi biso tozali libote ya bilaka masumu na biso nde mutetiki biso lelo tozala na bowumbu kasi biso soki tobikabi epai na ye topanzi sango na ye topesi banzela na biso nyonso mabe ya mokongo wana ye akoyoka losambo na biso akolimbisa masumu na biso akobikisa biso na bapasi pe akokomisa biso na esengo tozali nango posa. Donc biso mokonde moto tokoki kotelema na lolenge wana oyo yazali kolinga soki tozali kosalela nsiku na ye. Faire la violence à ton semblable? Non. Juger pour l'intérêt de l'argent? Non. Oyo lokola zana mbongo na likambo kwei yozo kotela ye pona corrompre yo topo oyebi ke pa inaende oswaka osako chola oyo azali mobola ozali kokwese pe kotombola moto azana na faute mais po azana bomengo epekisami. Prêter de l'argent à ton frère avec l'intérêt? Non. Kodefisa moninga na yo mbongo na intérêt epekisami. Oh non, je suis 5 euros, kozong sa 20 euros. Epekisami muto akosala yango ezali lokola moto wana azali kolinga ya sala nzambe. Et comme le créateur est créé. Parce que yo yena makambo ya sika oye wu epesa mini biso na yete. Okoki ko devisa moninga na yo eloko pona ozwa intérêt na sima eloko devisi. Oya kosala yango ezali lokolo zali ko bundisa balongo pe bankulu pe tata wapa pungutulendo. Au juste, ce n'est pas tout. Le reste, c'est respecter les lois et principes que le Créateur de l'univers avait donné à tes ancêtres dès le commencement. C'est tout. À part ça, si nyadibundu oyo tata wamba pungutulendo apesa wuta bakoko na biso ici kuwana yango to partager na mateya ba principe na ye parce que alobaki azali capable ya kolongola biso na kati na bowumbu tozali
à condition que biso to accepter mayeye alingaka ko to samibeko na ye ko salela ba principe na ye nde ye wana akotelema epona ko sunga biso epona ko pesa biso nkembo epona ko kangola biso epona ko bikisa biso na lolenge nyonso ya mitambo oyo tozali na yango. Alors souffrance oyo tozali nango ezali kolinga ya Nzambe te, ezali kolinga ya Nzambe te, parce que souffrance ezali réparation pour une action jugée répréhensible. Réparation pour une action jugée répréhensible. Donc la souffrance est le signe de la bonté du Père Tout-Puissant. Nzambe azali kotika biso na se ya souffrance parce que azana posa tomi bongisa lolenge azali kolinga nde wana biso to koherite bomengo oyo ye abongisa pona biso akotika biso na te ya souffrance pona tokoka kolongwa na bizaleri oyo ye azali koboya oto bengi caractère moko oto bengi mexafer oyo ezali kosepelisa Nzambe te oyo ezali kopesa esengo na Nzambe te. Alors atika biso na souffrance poto sosola parce que mutu muso akoloba ah ndenge nini nazali kosambela mais changement salite na bomoi na ngai tala nanu premièrement Nzambe ozo sambela ye wana Nzambe ya bakoko na yo basambelaki ye wana Nzambe solo de yo lobi ke ngai oyo nasalaka nyonso na lokumu ya Nzambe natongelaki kilongo napesaka mbongo bapanza sango na ye. Oui, matondo mingi. Est-ce que ozana bolingo ya muninga? Est-ce que ozali ko respecter ba principe ya tata wamba pontuleng? Et c'est ça. Alors, à vous maintenant de juger et voir si c'est applicable. Il y a kozwa mibeko na tata wamba pontuleng de kochango na misala. Parce que l'homme est responsable de ses choix. Okoji koloba na boyi, to poko koloba na lingi. Naza ko imposer yote, naza pe ko obliger yote. Mais tant ba pesi ngai na lakisa. Même une école. Mon lakisi aza ko lakisa. Résultat ezali na suka ya kelas. Okoyeba au travail malamu to mabe. Siko biso to zela yango te résultat so mona na par les actes. Toza ko souffrir. Ba misusu ba zo vivre kada ba kisi na batonga. Or te muta ko vivre na kisi na tonga ke pourquoi? Toza na Nzambe pour. Alors mitala malamu. Mitala malamu. Mutu ozalaka vobima. Ozwi miroir situ ba mama. Pona kotala ndoko bongisi suki ndengo pakuli putre nelongi otala soko bimiki toko soki bipoteza na misute. Est-ce que nous sommes à miroir pour nous côté le long? Est-ce que nous sommes à miroir pour nous côté la montée manayo? Nabisalebi. Miroir ya côté la montée manayo les ali discernement. Kovanda kokanisa. Comportement nanga yesandengini. Conduite nanga yesandengini. Caractère nanga yesandengini. Natangwa likambu. Agissement nanga yesandengini. Ndesi kawono kososola ke. Ozali na mabe. Awa biso tuzali bana tata ba pontulendo. Ndetango zo tala ya motema. Nde ekosunga yo oyeba kolongola berer ba défaut ba faute pompeve ya tata wamba pontulendo akofanda kati na yo etwali sa yo na kembo pe na yenge na ye. Et c'est ça. C'est ça. Donc il faut tozonga ndamaye oyo tata wamba pontulendo atalisaka ne bandele pe bakoko na biso yangwana tozali na tema kinkulu keto tozali tozolandelelo na kati ya muke batata pe ba mama baye kati na biso baye ko la susu wana bongo tango to kusala continuité pour baye ba bokoko na biso bana kongo to wita wapi et kozala pe malamu mingi boso ensemble. Pour la 5e question, Mwandavelela nous dit ceci. Mwandavelela zali nani? Molimo ya kopeto la matata wamba pontulendo oto bengi gardien du Congo. Molimo pesa kotambusa Congo. Congo kaka RDCT, Brazzaville, Angola, Gabon, ektuchera bana Congo, Afrika.
Mwanda Velela nous dit ceci. Molimo ya kopetulama elobaki na biso boye. Je regrette de votre ingratitude vis-à-vis de moi, votre Père créateur, qui vous a tout donné par rapport au peuple du monde entier. Apeka bino mabele oye tondisa na fumée. Okotia nguba na simanda ko kobota. Okotia litita litembele na simanda ko kobota. Je vous avais donné une grande forêt qui a tout. Na pesi bino bazamba ya minene oyo ezali na nyonso. Alors, ce qui semble ça pour déclarer, parce que ayebi asala ki biso ba yindo ya kokoka. Et ayeko bakisa. Je vous avais donné des fleuves, des rivières qui ont tout. Na pesa bino ba maya minene, ba maya mike o ezali na babisa lolenge na lolenge. Ayeko bakisa. Je vous avais donné un sous-sol. Katou. Mabere na biso na likolo na se ezali na nyonso. Tel que l'or, les diamants, les coltan, les cuivres, les zinc, les manganèses, le fer, etc. Mais vous criez, nous n'avons pas mangé. Ah, c'est grave, plus grave que la gravité elle-même. Vous oubliez que vous étiez déconnecté du créateur de l'univers. Pour les lanzala, papa, mwana oya yo azana botosi na katanda ku mama. Yo lambi biloko mwana zotosa yo. Mwana wana kozanga bilei. Mais mwana oyo mama lambi mwana zo lanzala ni banda sika zali mama oyo mwana oyo azali na désobéissance pour ba parana ye. Alors ba para ba pese punition ko liate. Ba bilei zali. Même na congélateur no biloko zali. Na cuisine biloko zali. Melobi yo ko liate okenda ki wapi. Na pekisa bizaleli oyo. Mais yo kakate ozana punition. Parce que punition et yaka na moto kaka mwana oyo asali mabe. Jamais kaka tongo tani papa na mama yo okolia kelelo. Mwana salini. Mwana komituna. Papa nani ate pona nini? Tangu mususu mwa 10 francs botiaki likolo wana bino bokasaki ye mutayibaki. Nzoka zelaki te tangu boko vérifier que zali yete boko pese bilei. Oya zelaki coupable yene mutakokufa nzala. Mais comment se fait que Nzambi Mpungu biso tozabi kelamu na ye azali na nyonso bongo tolelaka nazo zanga nazo liate nazo tambola bosoto po nazangi makoki mais bango ba regretter balobi oza déjà déconnecté na Nzambi Mpungu pona comportement na yo na ba désir na ba sentiment na yo na lolenge oyo yo lingeraka ba pekisi boy touti kotanga yango awa. Mais pour na yo le binga na expérience na bandango kala bato bazosala ngo bango na baza bien te mais oyebite ke mutu musu azosala ngo nzamba tikiye parce que chaque chose a son temps ayebi na mokolo ya ko corriger mais yo za déjà sous correction musu comprendre te alors c'est débaptisé olo ngona babizaleli nyonso wana tokoki kolela nzala te normalement tokoki kokelela te même mpona kotonga kilongo mpona nini nzamba kausi baposhi na bino mpona nini nzamba kausi basaki na bino parce que ntima mieno wakangama mengunga nzambi mukubula yina ntima mieno wakangama mais yo zoluka kaka mpona bisengo na yo yango tata zotala bimutu oyo soki na pesi ye akoluka bakisala mwasi na ye mwasi mususu likolo to akokoma na lolenge ya mabe na baposa nzoto azala nanu wana azala bongo tia komibongisa ko reconnaître lolenge ekozalela pe akovandela ndenga yiwamba ko mutulendo na kofongolela ye. Alors yango wana sikoyo papa maman c'est le temps osonga parce que moi ndavelela a regretter na tango biso toza kolela mais vous criez nous n'avons pas mangé. Ah, c'est grave, plus grave que la gravité elle-même.
Vous oubliez que vous étiez déconnecté du créateur de l'univers. C'est lui qui vous a tout donné. Vous avez accepté les spiritualités, les coutumes, les traditions, les civilisations des autres peuples. Vous aviez voulu par là corriger celui qui avait créé l'univers. Vous lui jugez d'injuste. Vous savez qu'on juge injuste. Il appelle ça qui nyoso. Tozandi babisali ya bapaya. Tolandi ba comportement ya papaya. Spiritualité lolenge na moyo bapaya. Vous avez accepté les spiritualités, les coutumes, les traditions, les civilisations des autres peuples. Si côté mobiso tolandi ya bango, to se déconnecter ensemble na biso, to kolela nzalate. Parce que bango biso tolandi ba kolesa biso malamu te. Ba kolesa biso malamu te. Ozo sala musala na suka sanzo zui salaire, kaka ba mo ba ko benda yango, futa ndako. Oh taxi ya boyi. Oh ya courant. Oh ya wifi. Oh ya téléphone. Oh ya télévision. Okotika na combien? Baso récupérer yango. Alors papa, maman, wake up, wake up, wake up. Tozali sous na tangu te ya kotarder parce que to sepeli nous to na lolenge nyo susi bino bosa na poto. Mais oyo ezali tangu to sepeli sanza mibu. Ngunga ngere 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 ngunga ngere. Ngonge ebeti to telema to la tata omba pour to lembo. Boti kabango bazwa kisi. Batonda na bomenga mokili oyo. Basala nyonso balingi. Mais il y a un temps pour tout. Oyo biso bana nzambe ngonga lokola eza kobeta. Ngai na bino zeto kokembela na mokili oyo. Na nguya ya tata wamba pongo tulendo. Na nguya ya bamakesa nkongo. Balongwa nkongo. Bankulwa nkongo. Teto komona kembo. Tofinga malelo tozali na nini? Tofinga malelo bosala nini? Kasi lobi bangonde bakoyapa na biso kogumba mela biso. To simba tata wamba pongtolendo. Toko kisaina nzambe mususu te. Il est le tout puissant. Il est capable de tout. Il est au-dessus de tout. C'est lui qui nous a créés. L'homme a été créé principalement dans le but de confiner le Père Tout-Puissant. Toko misaye, to salela ye na kombo ya mfulu simbango. Matondo mingi na toli na pesibino, bobi ya babosa de lango, na kombo ya mfulu simbango.